Ale kumanga motema moto yaya. Yoka kaka Kinshasa Nabiso Kin et l'équipe partout. Kin et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kin et l'équipe partout. KNB Kinshasa et l'équipe partout. Mbote Kinshasa, bienvenue dans le magazine Nabilo vos préférés KNB Kinshasa Nabiso. Mingi na Kinshasa na bandaku bana basi soki bazosala mabe ba maman bazalaka na tendance ya ko couvrir mabe na bango au lieu ya ko dénoncer. Mama bazobomba bana na bango po bojeza mwa mukie na ndaku. Mwana akomi kokende kozwa même biloko ya kolia ko ya kolesa ndaku. Yango zomona ba mame bele bakomi kobomba bana na bango. Eza mabe. Lobby ekoya kokoma pasi mingi na mukolo na ye. Comportement wana eza comportement moko bizarre. Vraiment eza kitoko te parce que yo mama soko zo bomba bizaleli wana. Dès que zo luka mwana na yo baby zo baby sa mwana na yo. Azuzemi siko na era azuzemi yo mama zo bomba. Olie oloba ke lakisa biso place oyo zilizemi bango bakoma ko sala ndeni. Akomi na zemi akomi ko lata bagen akomi ko kende ko bimisa ou bien toketo kende ko longola banjela wana eza mabe ba mama batika nde comportement wana mama kota kopisa mwene ya mwasi makasi mama akoma avocat ya mwana pa ya papa mama lide papa gangi na mwana mwasi so papa gangi mwana ye ote yo okoma mwana makango zuwa nini sasa mwasi na yo mama koma to mena papa so papa gangi mwana mwasi vraiment na sepela na ba mama wana te soki papa azo pesa mwana na conseil tika ba redresser mwana puisque za avenir ya lobby ba mama ba keseni mama mususu arotina mwana akino kosala mabe mama mususu arotina mwana akino kosala mabe te ba mama oyo baza bien éduqué bien instruit jamais ko kotina mwana na akino kosala ekobo po aya kolesa na ndako mama oyo aza mutu na ezo sala arotina mwana akino na nzela ya classe po lobi esunga mwana po mwana pe lobi asunga fa. Kinshasa ezalaki pona kosomba kisi na pharmacie il faut ozala na ordonnance kasi lelo ekoma okoki kosomba kisi ata na maloba yango KNB interpellaki ba pharmacien pour batika ko favoriser automédication. Na problème ya pharmaceutique ndenge ekomi lelo to vivre yango otindi mwana ke somba kisi mutateka kana za de domaine te. Donc, na vrai dire nga na koloba keza conjecture à pays aux des domaines soit aux maçon au comme ingénieur aux muté qui maille au commis au comme à la pharmaceutique aux chauffeur au commis maçon né en moi les senga kete to vivre la réalité to vivre la kati mboka ezali d'abord mabe makasi. Parce que au koki kolekisa dose, il faut qu'on n'ait pas médecin pour appeler ça yo ordonnance. Yende mutu yebi quantité ya kisi yo kokomela. Dans mon rabatouana, on dirait que penda musalango bayebi ango penda te. Alors normalement un pharmacien soki penda kalingi ateka bakis et sengel ordonnance mais tellement que le ko la bazaka na besoin ya mbongo yango moni ka bakoma azotala inconvénient nini ekoko yate yazo la mbongo na e a servir moto kis OK ezande mabe Bauti kolanda avis ya bakinois concernant système ya rotekaka bakisi sans ordonnance. Biso na KNB tokoloba avant otekela mutu kisi il faut ko exiger ordonnance. Et puis na ba o bateka na ba pharmacie avant oteka na kati ya pharmacie il faut ozala du domaine. Pour sinon te batu ba kokufaka ndeti ba soso Kinshasa et l'équipe partout. Sali constat que on a fait babandaka na musique chrétienne basuki saka na musique dite profane alors que on a boîte de nuit babandaka na musique dite profane mais basuki saka na musique chrétienne.
Nzambe kati na moto d'abord Nzambe atia esprit ya éternité. Alors bato nyonso tango azosala fête na ye ezala même matanga. Okomona bana bato bazana tendance batia makambo na Nzambe faut bar. Tomona mona mingi ba betingwa suma butu mobimba mais na tongo batie louange. Au juste c'est un peu difficile de comprendre mais de toutes les façons je pense que Nzambe atia éternité na kati ya motema moto. Et bato nyonso bazobanga masumu ndayebi ke lobi na okiko kufa. Alors azolinga alekisa moi tant muke pembeni peut-être est consolé âme na ye et consolé conscience na ye et lobi na okiko kufa lobi Nzamba okiko benga ngama. Je sais que part c'est pas bon parce que na bar to yebi ke za lié oto bato akenda komela masanga ko sepela. To yebi ke na ba feti bato mingi bazaka pe ko kende ko sepela. Na kati ya moto azomona ke pare ya Nzambe ezalaka toujours. Yango bato baluke acha ne fiske pare ya Nzambe. Mais na kati ya babar naza koyeba ko justifier yango te parce que à chaque fois vraiment na tongo nyonso même pas na bison et partout ailleurs tozomona babar toujours baza ko tia musique ya Nzambe na tongo. Boto yebi te que na tongo balingi ba glorifier Nzambe pona poko ba mela masanga comprendre le phénomène mais de toutes les façons conseil toki ko pesa bango kake tozo tia ba nzembo ya Nzambe boyeba ke eza un impact na vie ya moto. Mambo babar baosala ki na tongo babaina banzembo Nzambe na poko bakotinga mawana eza ba sentiment na bango baosali na bar baoteka masanga na bar bato baoki olangwa baosa batapage mama ndenge na ndenge ya mabi quand on attend au bâtisse banzembo Nzambe wana eza kwa bazofinga Nzambe donc baomaite suka ndana ye surtout ke na baoa bafeti esala ngale ya mo pasi na fête boye muto abali Nzambe apesa libala Nzambe honorer les deux familles basangani lelo pour lokumu na ye mais bando na biso na ebité so vraiment baraba krito baraba demi chrétien to baraba tout à fait païen pour na fête eze sika o libala Nzambe asangisi bato senge kukumisa ye bandeliti suka ba marié ba bimi ba ope ba otika la continuer kana ambiance banzembo Nzambe wana tiba kenese ngwani pa na bango mais na kati omona ndombolo ba musique ya betara ya mabe musique nyaso so bosoto donc na ba mama na ba tata ba omi kokota na rythme wana bolani ndenge ba kinwa balobi na micro ya KNB kasi biso na KNB tokoloba kaka que en toute chose il faut glorifier Nzambe pe ko reconnaître que Nzambe de mutu akelaki makambu nyonso ata ozana fête ata ozana bar esenge na oko yeba ete Nzambe de mutu ali au-delà ya nyonso Kinshasa et l'équipe partout. Ezalaka bonne manière ceux qui ont respecté heure au bâti na invitation ya manifestation kasi ya kokamwa bato ebele ba respecta kalisusu RT boyoka ndenge bakinwa balolo ti ekota na culture na biso ba congolais biso to mona lokola so batie par exemple 9h ozomo aneti 9h eza RO bana ko se préparer na ndako eza RO il fallait se présenter na esika oyo makambo ekoyi kozala mais yo wana obani déjà ko se préparer na ndako omoni ba retard to zala na omi pa na biso kota lokola na makila musu peza la faute ya basali manifestation wana okomona comme avant boye bango bazo ya vente yango esalaka ke mutu ya manifestation musu mo ngala ya avant ba ya kana bango vente lenga pe okena en retard problème musu ekozala
C'est pas important de mettre plusieurs baffles là où il y a peu de gens. C'est mieux de disposer un baffle et diminuer aussi le volume. Parce que la prière demande la concentration. Et parlant de la concentration, là, nous devons mettre donc, la musique à voix basse pour que la personne puisse mieux méditer et mieux prier. Pour s'adresser à Bato Bazali Moké, et c'est que Yozali. Et singilité Baba Frezali Mata et Kende pour empêcher Bato Moussou soit net ban la classe Bazotanga, ils ont empêché Bango, et comme il y a des dérangements. Bato Balali, na moment wana moyens zate, Bao Bazobela, moyens zate. Il a venu quand même sous trois églises. Trois églises dans la loba si quoi que au lieu bango nyon surtout ana trois bacha instruments nyon surtout bamo qui to côté ba ko proclamer ba jour na bango oyo a chem sous ce qui a ralenti a chem di pratique la pe muninga msu parce que bango nyon somba mo bongo ezo sa bien te pona makele pona ngai ezo sala ngai passe biso to ana locataire ana ndao na biso papa na sala AVC na biso ba drumo ezo beta papa na moya ko fana ndako ezali te tokenda ti koluka pasteur toyebisa ye asala ko azosilika asala ko autombokela mama na locataire na biso ba drum wana biso tozo ko supporter yango te donc itolela ka so babandi ko beta ba drum wana dimanche il faut bakanga porte lo pango bakanga ndako papa na place akeno ko fanda ezalaka te boti kolanda ndenge bakinoa balobi par rapport à sonorisation na kati ya église kasi biso na KNB tout le monde n'a biso mabe moko te pour la sonorisation. Mais problème la biso ezali que il faut église et tenir compte na espace au église ezali nango pour na kotia sonorisation élevée ou bien sonorisation na C. Kinshasa et l'équipe partout. tambisaki micro nango pona kotuna bakinois soki bayebaka vice gouverneur ya ville ya Kinshasa pe rôle ajuaka soki ezalaka nini. Ata moke kutuna yebaka ete pombo baction nyonso oyo gouverneur de la ville au titulaire asalaka ete ndenge tomonaka neti esali ye pe nani bapresenta ye te oyo bayebi oyo peut-être oyo baza na kati ya milieu ya service. Mais population en tout cas, bon, au na bato ebele, moi pas si pour naïb. Vice-gouverneur. Bon, à l'époque, nous étions vice-gouverneur. Même si nous avons la classe, nous avons ça bon pays en Odi. Donc, nous avons ça bon gouverneur de la ville de Kinshasa. Or, à l'époque, il faut être gouverneur, il faut être vice. En tout cas, il y a des taboulés, il y a des choses. Mais tout le monde a carré ça, il faut nommer Moutou. Les gens qui nommé général, le premier ministre, l'école, partout. Mais ce que le gouverneur pour l'élection. Batu mingi na Kinshasa balingaka lisusu koyamba ba appel ya ba numéro inconnu te, alors que téléphone eza moyen ya kokota en contact na batu mususu. Kobenga ngai eza na kombo te na koyamba ngo fo oyamba oyambi bosololi bo tanto o s'en foutait tanto pe musala pe tanto yango wana eza ngo te eza ngo quelque part pour éviter makambo pesa ba mususu ko bengo boye tant soit confondre numéro ko créer ba problème eza mabe mutu soka bengi fo yamba e parce que tokoye bate sangonini ba memelio na kozanga unité na koti na cabine na bengayo mais siko tant yo boko yamba okoyeba souci ya muto abengi yo ndenge nini bolanzi bakinone ye balobi biso na kambe to kosenga na bino kake boyeba mutu nzamba sala normalement il faut élargir tant ya ba contact na ye ko boya ko yamba appel o eza na répertoire na teza mabe okoki oyamba pe mutu interpeller na likamo to annoncer nouvelle mobo oyo yeba kité soki ba bengi yo faut ko yamba téléphone kin et l'équipe part mingi ba mibengaka ba vrai kinois alors que ba commune mususu nanu ba koma na bango te faut ba tous les communes à Kinshasa ba ba kinois ma bi Kinshasa te ba to ba uta baya nde ba vraiment perdre que on a kinois mais ane kinois te so la ndi bena profondeur a uta kinda mais un vrai kinois botami a kolia il faut ba bena presque tous les communes à Kinshasa ba na oyo ba botami na Kinshasa ba bengami ba kinois
kaka esika abotami soko otuni ata 4e avenue na commune na bango ayebi te mais ngai na uti na mboka na ye na Kinshasa tous les 24 communes point par point soko meminga na komema yo pe na kokomisa yo Kinois ngwa musozo avandi na mbudi mais ville ayebi yango te nzila ayebi yango te donc na kata Kinawa totala na kaka koloba te kenga na Kinois yo za na kati ya capitale faut koyeba tous les 24 communes bakino mingi aza ne ya Kinshasa so atabotami na Masina mais ayebi te mponga bate mais akomi mukolo pa futa tike akenda ta na Maloeka akenda mona ta Lutendele akokoba te alors likamango même ngalo ke na mona ngo de louche makasi bolandi ndenge bakino balobi biso na KNB to kobakisa kaka vrai kino po benga que ça vrai kino faux zala on a maîtrise à 24 communes sur la ville de Kinshasa pour comme benga vrai kino te tant que ba commune mususte il faut tambola ko ça ba découverte ba commune mususu au Sarama tete ça ta tourna mbudi o mona ndenge zala ça ta tourna monga fula oyi ba monga fula ndenge zala vrai kino il faut ba toutes les 24 communes de la ville de Kinshasa Kin et l'équipe partout. Principal adjoint IA Cernafor Jean Massambouka a expliqué la différence entre fleuve, lac, mer, na, océan. Fleuve ezali ebale munene oyo eza kozwa mai na kati na mokili pe ezobwaka yango na oyo babengi océan to mai ya mungwa. Océan ezali mai munene mai ya mungwa munene oyo ezali entre ba continent tokozwa ndakisa ya océan Atlantique ye azali entre Afrique na Amérique na eteni likolo ya Europe parce que fleuve eza na mungwa te lac na mungwa te yango eza na mungwa pe eza munene makasi ekoki kozala kati ya continent to kozala na libanda ya continent ekoki kosangisa ba océan mibale ekoki kosangisa océan moko na mer moko soki ndakisa mer Méditerranée kosangisa océan Atlantique na couloir moko eza wana oyo tobengi canal de Suez yango rouge voilà lizi baba sala yango na maboko nzambe mende mutasalaka yango ya munene lac yango eza mai ya mungwa te eza na kati ya mokili to kati ya continent exemple moko ya lac tokozwa epai na biso na Congo awa tokozwa lac Mai Ndombe oyo eza na province ya Mai Ndombe tobengi yango lac de Kivette ezali esika oyo libulu oyo na Kivette yango nde occupé yango tokozwa ndakisa lac Kivu to lac Tanganyika babengi yango na français le lac tectonique mabele ekatanaki biteni parti musu emati musu ekiti na se oyo ekiti na se mai couvrir yango tobengi yango ba lac tectonique. Rubrique na bino bo kraka ya selfie kanga photo seka mukepe buka kingo tinda photo na yo na page Facebook Kinshasa na biso kanboyo suka. Après victoire, il y a Léopard, il y a RDC sur équipe nationale rwandaise. Bakino va préférer qui va s'exprimer dans le micro à KNB. Bolanda ambiance wana. Football congolais et comme on donne la place. RDC, merci Seigneur. Attends, la bête, va garder, n'a pas l'arbitre. Tu l'as dit, on va RDC, le Kamakasi. Va faire 3-0. Mais pas la bête, n'a pas l'arbitre. N'a pas jouer, va couper, va bête ma bête à Saranate, mais il vient à l'accident, on va regarder coach Makasi. Ils ont bien habitué à Rwanda contre RDC. À ce pays, la fête va jouer à Nyon surtout, merci. C'est qu'on a auditoire. On a partir auditoire. C'était un match. Merci
na ndenge bozalaki ebele liboso ya ba poste téléviseur na bino pona kolanda magazine préféré na bino KNB Kinshasa na biso ya lelo to présenter yango na kati ya lopango ya l'un de téléspectateurs na biso qui est l'équipe par